Komi azaka congolais de konaye. Banquette, ils allaient gouvernement belge. Oh, jusque là, suspect. Et na totan il a mis na téléphone. Pendant quoi il sabino pourquoi congolais makaka ezaka à Congo. Ndeko na congolais au bomaye boye. Pe en plus na moi bande ko ngai. Na kolinga na kofungola téléphone nanga. Tomeka s'agir d'un règlement de compte. Ah, le soutoyer. Bandeko bozola na biso na Belgique, je pense que ceux qui bomoni place ndeko oyo azali o abomi dido o vraiment et ça li passe na famille na ye. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bienvenue, ma chère internaute à Congo Température. Un grand merci à Joe Lili Attal en char et annonce qui est le sponsor et producteur. Il y a émission Analyse sur le net. Un grand merci à Clarbo Boula, le mignon garçon de Paris, le Babyface et le Ngabana Mike Cash Money Wesser Zarana. Si ma mukongona Mikolo Tozo Bengaye, Naki chinois et le Ngabana Mike Hahi. Donc Yewana Boyebi et Clarbo Boula. Bateau Nyon Sobolingi vraiment. Botina Mbongo Nabino na rapidité, Boke n'est pas Fabien de Bilto, agence F2A, Bokekuna, et pas Fabien de Bilto, pour la routine Mbongo Nabino de Bruxelles à Kinshasa, de Bruxelles à Luanda, Bongibo Boke n'est pas Nanini, car na FDA et pas Fabien de Bilto, routine Mbongo Kobanda Paris, Tiluanda pe Kinshasa, ba colis Nabino, ba valise, vous avez besoin de ba carton. Beaucoup d'une agence FDA et pas Fabien de Bito. Vous allez vraiment de citer Brotine Nabilo Ronabino Eroya na toute sécurité. Kuna vraiment Marambouezali. Un grand merci à Igor Mintou, Moutema Denis Fabien, sans oublier Richie Kapinda R9 depuis France. Oazaïgola Nabiso. Bana poto bana le monde entier. Le loto Elibino Sango Yamawa. Et pourquoi kaka lelo biso ba congolais? Ba victime ezalaka biso ba congolais. On a le baketoza capitale ya Motema Mabe. Ba congolais ailleurs balinganité. Lelo lisolo toye nango vraiment eza lisolo o ya communauté congolaise o bazo vivre na Libana ya mboka lokola ba Belgique, ba France, ba États-Unis, ba congolais balinganité. Ba congolais balinganité. Lelo toza na mawande ko na biso na Belgique o ba bomiye na moi na Belgique na Bruxelles o esali biso pasi. Esali biso pasi bandeko nanga garçon wana azape congolais comme on a dit de moi si na comme on a Christelle o ba tiko bala na pe ya kalamingi te aza jeune congolais boromona ba image boromona elongi bandeko na na sur ceux qui bozwa ki ba image te bomona kité mais ah on a le ya Congo communauté congolaise elandaka analyse sur le net mingi o bisika to ko laksabino garçon a dit de mi chopo e bimi libanda Moutabomi azaka congolais de konaye. Banquette, ils allaient déjà bandi déjà côté la banquette na gouvernement belge. Oh, jusque là suspect déjà ici ba moni na sur to kotanga la bino awa na ba image. Et na to kotanga la bino na téléphone. Pona ko yebisa bino pourquoi congolais azali ko yekisa congolais Sony? Pourquoi Marambo Union Sozo Sale Makaka Ezaka à Congo? Ndeko na Congolais au Bomaye Boye. Pe en plus na moi bandeko na ngai. Ezo sala pasi. Ezo sala pasi. Pona nini Congolais motema ya mabele kiebo. Na kolinga na kofungola téléphone nanga. To meka kotanga ba ima, to meka ko kotangela bino. Par rapport, il y a information. Tout le monde, journal belge, est commis un homme tué en plein rue dimanche à Bruxelles.
il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Un règlement de compte. N'entends la message ango. Oh, il est cani dans journal belge. Le garçon, comme on a dit, un homme tué en plein rue dimanche à Bruxelles. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Ah, le parquet de Bruxelles confirme le fait. La victime BD est un homme né en 1987. Il a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de l'abdomen. L'abdomen. Il est décédé à l'hôpital de suite de ses blessures. Le parquet a été saisi de fait dimanche soir, ainsi que le laboratoire. Ils ont descendu sur place et un juge instruction a été saisi pour tentative de meurtre. Une agression mortelle au couteau a été commise dimanche soir vers 18h30 à l'angle de la chaussée de Wavre et de la Rie dans le quartier de Matongé. Donc, Tomata, les images sont là. Et voilà la photo de M. Dido. Photo naye, il y a Dido, oh, bozomo na wana Dido, sa femme Christelle. Oh, ba otiko bala na kalamingite. Et puis, bozomo na pe photo ya victime ya muto abomiye. Je pense, bandeko bomoni nenge image zo le kana wana nenge Dido. Et ba photo zali wana nenge Dido babomakiye. Babomiye en plein, donc, na moye, hein, na Bruxelles. Et Torozongela Soussou, Torozongela Sou, moi, un message Moroboé, nous rapporter une personne vit le bouton orange. Non, attends. Le parquet de Bruxelles confirme le fait de victime, donc BD. Donc, parquet à Bruxelles va confirmer et fait, il y a victime, il y a Dido. Il y a M. Dido, ou à Koufi Atiki Bisso et Sali Passi. Vraiment, bande on a ngai sûr que Botolanda et Botolanda image wana boyoki yango pour na bande la lisusu ko tanga lisusu message oyo natanga ngo bien natanga ngo lisusu. Le parquet de Bruxelles confirme le fait. La victime B.2 est un homme né en 1987. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Ba chubi e bambeli donc batukutu na sur bomoni ba image nenge batu baza kolela donc na balabala donc batubie na moi na balabala tukanisi makamwani sele makaka na ba Afrique na ba États-Unis na mboka lokola Belgique puis en plus ba congolais na ba congolais et ça peut mboka état de droit. Merci beaucoup parce que ba retrouver muto abomaki et ba lobi kango babi notamment au niveau de la abdomen. Donc abdomen, et si il est décédé à l'hôpital de suite de blessures. Donc à Koufi na hôpital parce que ndenge ba chubaki ba mbeli wana azaki déjà muto déjà komaki déjà na suka déjà kufaki déjà nzela le temps ba même parce que michopo ebimaki bomoni ba photo ya ngwana michopo libanda o bande ko na biso ya Belgique baleli balobi magambo yo pourquoi ezakaka communauté congolaise. Et le parquet a été saisi de fait dimanche soir, ainsi que le laboratoire. Ils ont descendu sur place et un juge instruction a été saisi par le tentative. Non, a été saisi pour tentative de meurtre. Donc, pour nous relaxabino, sikoyo, mutu oyo abomi ndegonabiso Dido. Yewana bozo monaye hein botalaka ne mutango ninga zali paza congolais donc bato boye bazo mériter faux refoulement ceux qui ba kangi eta bel ceux qui kangi vraiment yé fois ça là vraiment ata 50 ans de prison avec osalango na Kinshasa pour naza mutu mabe mutu abomi Dido yewana bandeko bozola na biso na Belgique. Je pense que ceux qui bomoni place ndeko oyo azali o abomi Dido o vraiment et ça li passe na famille na ye. Tozo meka to solo na bandeko to sala na bango contact
oh bah pesa biso ba information précise oh to essayer bango ke so to na direct to benga bango pour na ba champ internet ba to bozo la biso partout to za précision exacte ndenge biso to sola ina bango pe ba roloba awa na caméra boyoka bango makambo ya dilo epesi communauté congolaise pasi ya komona ko bomande ko na biso congolais en plein capitale ya Bruxelles o esali pasi déjà to ko benga bande ko na biso o to zana bango en contact o bazala ki baza ba témoin au killer ya événement o esalamaki dimanche na Bruxelles donc na sur to ko benga bandeko o to solana bango o ba ko pesa biso vraiment précision parce que likambo yo ya ndeko na biso di do boga moi na 87 et ça li passe parce qu'il a Koufi trop jeune donc qui est trop jeune. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour Ndeko, boni nzoto, boni santé. Oui, santé kitoko. Ouais, toza on dit. Ah, yo ozana Bruxelles, toza na Liège, ozana ville nini na Belgique. Nazana Liège. Ah, ozana Liège mais événement tant que salamaki na Bruxelles ozalaki tant événement ya ndeko na biso dido akufa ke ko betela biso non lisolo yango elekana ki ndenge nini komona un jeune congolais kokufa vraiment en plein capital ya Bruxelles baboma na ba wana même ana Kinshasa na ebité baboma mutu bongo pe en plus michopo bima libanda lisolo yango ezalaki ndenge. En tout cas, epesi vraiment pas vraiment biso communauté congolaise de l'humilité. Donc on a libanda ah voir nous ne pas beaucoup tout se dire vrai, ils a libanda to ya koluka mais l'humanité biso ba congolais. Donc on a ba nigérien awa, ba ivoirien, ba sénégalais, donc on a ba communauté Vous comprendre quand on a besoin de connexion. Vous comprendre hein? Oui, oui, toujours de l'humanité. Mais biso de l'humanité. De l'humanité. Comment on a biso congolais? Comment on a biso congolais ko bomatina midi et zalata étranger de en tout cas, si on va bouiller, j'ai des larmes aussi, ça n'a vraiment passé. Et muto abomaki ndeko na biso dido azaka congolais to bazaki groupe ya batu to azaki kama mutu moko. Aza congolais baza ba shaya ba aza congolais aza ba shaya ba groupe ya batu ni batambla baza baninga baza baninga to ba baninga. Donc epesi vraiment pas si comment na biso ba congolais ba welela ki nini effectivement tango événement salamaki ba welela ki nini effectivement. Ils ont pas compte à rendre. Yamara moi si to mara mbongo. Bon, jusque là on a évité mais ça ba compte à rendre na bango. Ça va ba compte à rendre na bango. En tout cas si passe mingi. Donc si passe mingi. Actuellement salami en plein air bodo batu bazako. Adomo na ti actuellement salami en tout cas si passe. Les attaques communauté aux sociétés. Kaka toujours communauté congolais. Communauté congolais. En tout cas, c'est pas si vraiment. Est-ce que Moutou wana ici bakangie Moutou abomaki ndeko na biso dido est-ce que si bakangie ou bien Akimi ou bien Zakara na Belgique? Bon, pour l'instant, parquet, ils ont amené banquette nango pour une agression mortelle ya Moutou asala ki wana. En tout cas, ça lui passe. Et réaction à Congolais, ils ont ni na Belgique. Réaction à Congolais. Réaction à biso tout awa, tu vas content ni loko pour une agression mortelle wana. Et ça lui passe. Tout ça d'accord, tu ne bilo baboué. Et ça t'a étranger. Ta biso na biso ba Congolais. Biso ba Congolais. Tala mutu michopo degré bini bongo. Donc ça dit ba mimi tina hôpital mais ici mbikakati. Ici mbikakati komona mwana mobali kitoko pe. Jeune garçon bongo. Jeune garçon bongo. Nayebi très bien. Na mona gona na Belgique to kutana na matongona kwa sala wana. Donc makambo wana babi esalami pe non loin matonge. Bisika ka pe ba Congolais ba. Oh. Siko réaction ba Congolais bazoloba nini pona kokanga kokutana kozwa moto yo abomaki frère na biso est-ce que ba izu déjà ba yebi déjà tina nini
tina nini akufaki pona nini bawelelaki nini eza nini juste ba mboka oyo toza eza mboka état de droit l'état déjà azolandela procédure na ye parquet mpe ezolandela procédure na bango kala mingi teka awa soki bazwi décision na kopesa bino su information par rapport ya agression mortuelle en tout cas pesi pasi na niveau ya biso na biso bacongolais tomona bacommunauté tovivaka na bango awa na Belgique baivoirien basénégalais bamalien batunisien baza na bolingo biso na biso awa tolingani te en tout cas tolingani te en tout cas le wana ezopesa pasi na linia kuna kimalona kikayo me moya okikayo eza te donc na leli butu mobimba komona mwana mobali bongo bo garçon bongo toya na pays oyo mpona koluka toya totika bapays na biso te toya na bamboka mindele oyo toya na basentiment te toya koluka mais komona baniveau ya boye donc epesi vraiment pasi. Merci beaucoup Ndeko, merci beaucoup. Je pense que Bolandi vraiment Ndeko ndenge auti ko yebisa biso donc ça li passi communauté congolaise Oboza Kuna Oboza Libanda. Vraiment je suis Dido et je soutiens Dido Ndeko accueilli vraiment trop jeune moi en 87. Merci beaucoup na état belge pour na koluka vraiment information pour na koluka ndenge nini Baïba, le pourquoi moi mobile à Koufaki et un grand merci na bachar internet tout balandi bisonga pena ki pasi mawa bato nous avons besoin au mon photo ceux qui boyebi famille a dit de ceux qui ba habiter à na Kinshasa na sur bon informer biso tokende na sur toyeba ndenge ndeko yebisi biso akobenga biso ceux qui ba pesi suite déjà muto abomaki je pense que photo na yango wana bomoni yango on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci beaucoup à Shadak Discored qui était là derrière la caméra à réalisation. Merci beaucoup à régie finale. Il y a Christian Moukendi Touré vraiment à la régie finale. Merci beaucoup à Maman Rosette Affaire Lambo, à Dali patron de Nabiso. Et merci beaucoup à l'agence FDA. Il y a Fabien Debito. Si vous avez besoin de Bruxelles, Paris. Pour les comme à Kinshasa, même Bakoli na Binobo qui n'est pas Fabien de Bilto, agence FDA, na rue Dublin, numéro 18 à 1050. Donc, Kuna, ou bien soit Bobengi Peki Titan, on peut précision, Yamalamo. Je pense que merci beaucoup, Nabato, tout Bolanda Bisso partout dans le monde, Bandigonabiso à Belgique, à Paris, à France. Et à France plutôt, il y a Genève, il y a Mokilimo Bimbati na Angola, au Bozola Nabiso. Merci beaucoup à Blaise Baston, Motemaya Virginie Baston. Merci beaucoup à Migo Ngombo Mokonzi. Il y a 26 communes au Nabiso depuis Paris. Batutu Balingarabiso, au vraiment Bozo soutenir émission Lolaka Congo. Jolili Atala Klaboboula, le mignon garçon de Paris, le baby face. Vous comprenez parce que Dido, c'est notre jeune frère, c'est notre frère congolais. On se retrouve à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Bisonyanso tobina Congo Température. Eye na mopepa sika. Ya tobina Congo Température. Eye na mopepa sika.